Bonjour, bonsoir. Bonsoir, où vous êtes? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partout où vous êtes, je suis Néné à Kelekelo, je suis la maman de Stéphanie. Je suis la RTNC à ma page. Bonsoir, 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 bonsoir. Non, moi, je bien été. On dirait. Téléphone, on va bien été la caméra, on s'abuse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Néné à Kelekelo. Je suis la RTNC à ma page. Na kilo tango ensambi. Butu pa na kilo lala. Mais na moni na lobakaka. Na lobakaka tandambo. Bonsoir. Bonsoir. Bon tapoter ma live pour la s'il vous plaît. Bon tapoter ma chaîne s'il vous plaît. Bon la famille, normalement il y en a qui là. Mais c'est bon déjà que nos actions sont trop réseaux sociaux. Mais de temps en temps, normal il y a donc moi ça la live n'a pas 5 heures sur tout comment le test pour 6 heures on peut ça la live. Mais on a le banane l'auté. N'a là. Mais Félix Oazé quoi. Kinshasa Makambo bonsoir. Bon tapoter nga live s'il vous plaît. Bon tapoter linga live. Bon tapoter. Aza mwana nga te la grâce. C'est normal na kokanya nga na bota iti. Bon tapoter nga live s'il vous plaît la famille. Bon tapoter linga live. Bon tapoter linga live. Connexion au boulot la TikTok. Beaucoup de gens la Facebook. On a un problème de mix. C'est un peu de la Félix Oazé quoi. Madame H, Manika Bangi Karina Bangi Yote, Siku Elakisini. Elakisini, Wani. Kanambanga no songi songi. Kanambanga, Yomo Poko Zomunoko, no, Usaliba, faux contre Bando, your finger, but off in a manikit. Kanambanga no bode Uata Marabute. Donc, bonsoir, Nabino Nyoso. Je suis Néné à quelqu'un, je suis la RTNC à ma page. Vous tapotez quand c'était. Si vous avez j'aime et bando bégué, nous sommes bandambino. Daniel Baboui, Félix Oazé quoi. Félix Oazé quoi na famille poupa et sopi bino. Félix Oazé quoi na famille poupa et sopi na ngobino. Et qui si baké l'on a dit débat na wenge balobake fali envia wenge. Anda ma bête. Aba communicateur ané boza ba concert boza na likambo lobate na pesi un espace bozwa po boloba po niveau bana baisse la fongo no apporte boloba fait choisir quoi na fali et sopi bino et bambi bino na yo ndima lelo ndeba na wenge baloba ke yaya envia ko beta na wenge yango landa mamunyo soba na wenge basalaka oh likamune boy donc de faire école avec ses copains faire école avec ses copains invité aller kata 6 mois na quartier la tête à Tchanzembo siko yo tata o ya fait choisir quoi po ba woyo ba ya concert no et singa été fo yo loba makambu. Oui, que fille choisit quoi, na constater kazani mayele te. Mayele to zo kanisa ke mku abongo. Bota ka banda papa lutumba kufa. Fait choisit quoi dans na proverbe te. Banda papa lutumba kufa ti lelo. Wazi quoi dans na proverbe te. Banda lutumba kufa d'abord ka na proverbe. Azana ngo suste. Vraiment ndenge to za ko kanisa ko za intellectuel. Président monstre. Ndenge tozalaka kokanisa koza intellectuel ndenge tozalaka kokanisa koza muta mayele yo ozaki bien na kofi bokoma elinzaka na musaka o préféra ba musicien no ba just banani ba jesak balongwa pona relation yo na kofi boza bien maître Chouamboma
mobali pas à bon côté sportif à songi songi à la tête sportif à no côté pour osali wana lo pe chura mboma eza ki songi ba conseil o ya ko pesa bato a chaque tongo ya nini mobali za bon côté mobali rapporta makambu te mettre chura mboma mobali rapporta makambu te chura mboma o sa wana eza ki songi donc yo mige ba osolola na kofi ndesi nga telefone na ngesola kana main libre mige ba osolola na kofi sou amboma oche matoi na liso na bango ozwi omemi mbala moko oyebisi migete oto benga Félix Wazekwa na kichekwa na se c'est que yo pe na Félix Wazekwa botonga kofi pozwa ti courage na modèle au fait ça quoi comme na kofi ba pire yo ke koyebisa ke nani monstre na moni matoi milai non na masola bato pourquoi matoi milai penza ote ozano sportif yo ba sportif ale no ba sportif enza ba mettre lumwamba ba sa rote oh un sportif va asa no côté qui sont no kwa moi si wende ni shura mboma yangwa nous a partout donc oye mamba bato ni ozaka kuna ba émission na ba émission o comment nous mettre les réseaux sociaux o comment nous peut TikTok quel shura mboma nanda mabete sopio nanda mabete penda shura mboma sopio za songi parce que un homme mobali a rapporté ma rambuté mobali bana acha munene surtout yo bana mbinga no nyonso peut mettre donc ola suka na yuma penza o babenga na lingala mbakasa mettre sur un bon so ba tloyo wa soni oye biso vérité nga mo so vérité ola suka na yuma parce que un homme a rapporté ma bouteille odo yo sa bato so ki bato beta masona bango o chaka mato donc oza songi oza na par na yo no pono ya na ngambo wa Félix Wazekwa na ngambo na yo shura mboma o ki kolela ni shura mboma oza songi po mobali aza bongo te mobali aza songi te mobali acha matoi na ina masolo ya bato te. Donc tu es quelqu'un de... Il y a mal à monter. Osa moutou ma bé au fait. Osa rabien na migenyema. Migenyema benga na téléphone en solo là. Yo che matoi no. Ozu omemi makambo ya bureau ya mi ya ko omemi makambo ndako migenyema. OK na musika mususu. Osa moi si. Mettre toujours des fois pour comportement au ça y a des fois comportement au toujours en bon ça y a des fois on a vrai humain vrai taureau parce que mobile a bon côté mobile a même ma camboté tonton promo voilà ma tante vient à tonton promo l'autre est tonton balani tonton boti kaka. Tonton Promo et... Bonsoir. Ah, good. Bien, tonton Promo. Yes, maman. Quand on TV. Babengi. You un homme. L'icône mon maître. Masolo bato. Olongol masolo ndako bato omemi. Tonton Promo. Oui, non, je suis bonsoir. Ça va très bien, tonton Promo. Tonton Promo. Bon, malgré Migolo, challenge ça. Isa tokomo swana na ndenge mususu mais wana iza ba divers toya après na kotika ndenge lisolo di moins lelo e concerné nga moi muke donc bi bon nga ba to ba binga za na fanatique ya
analyse ya Nenea, na fanatique ya tolo ya Nenea, ce n'est pas un secret, donc wana donc ba intérêt nanga wete muteme na yeka na point oyo yo za RTNC na biso za na ba sujet belé sujet na sujet concernant à côté en le là où est concerné quand même musique et concerné quand même ba combo ya minene ya musique na biso surtout combo ya Kofi Olomide likolo nango Félix Wazekwa o aza mutu oyo toyebaye lokola mutu ya mayele tozalaka kokanisa tonton Polo tozalaka kokanisa lokola za mutu ya mayele yo panga tanga ya bidon toyebaye na chemien lokola toyebaye lokola depuis ko lobi nga yo lobi donc ando lobi donc bref na maître Tchoura oyo quand même aza moko ya leader d'opinion, un grand sportif, un champion au l'Europe na poto akoma na ba makambo ebele pe akoma ne petit poker vraiment donc bato yo tozo sola ba acteur na Migeniema, un jeune qui a progressé vraiment très bien dans Moussala na malgré ba difficulté Moussala donc bato ba intervenant baza bato yo d'une manière d'une autre bazo mérité considération biso to pesa bango na ba valeur o biso to yibina bango mais lelo likamba bazo soanela yebi ke nene na pesi ku na bino raison donc bleza ba dossier ya ba nene ya do ezalo la dossier ya Léopard nabi bino ku la meza kanini équipe nationale donc on dirait ba mikolo moko ba to minene bazo soana ba dossier lokola équipe nationale. Donc, naba Jaël Koutou, naba Karine, naba Nenea, bazalata ba code, bazata na principe. Oui. Ngelo rezo sa nga passe Nenea, maman langa. Lelo, au monde ba conversa ba audio, ba conversation non officielle, ba hors caméra. Eza ba biloko o ekozala objet ya ba activité o tozo sala te. C'est ça. Eza ba privé, ne tozo condamné ba mitaka la. Tozo condamné ba comportement ba ozoza bio ba hors caméra li campé ba audio na ba conversation privée to koki ko tia na ba activité ba artiste était surtout pas ba artiste aminé le la Kofi Olomide na Wazekwa. Je vous dis ndeko ozolo nde muno sazo constater ngana kendata ki za vrai pour moi les la sala débat na te po Migeniema akokape na position na ye Wazekwa pena Tchoura mboma na mito basali association donc je vais pas quoi na mai na sonio bazafoba donc ba na choité donc faut ba camper kana position na pour ça ba changer ba sopi sous donc si ba sopa qui déjà donc va camper ka bon na lobatake c'est vrai que Kofi Olomide tata il paraît Kofi Olomide a qui Migeniema azo seka ne Wazekwa a raté ba visa. Nake na forme wana kutu na mprete memba mona yo iza lokola Tchoura mbomo ye na ndako abatu ngapenda mete Tchoura to abana changu me na ndako na ngabusana veyuma to okotonga kotonga mabela mama pasa c'est ça otonga apa ba tonto ba bomela pe ba fie belé ba mabala ta ba poto wana voilà donc maître Tchoura soka ye na ndaku nanga na ebite donc oh mwana ya maître na mwana tonto ko maza ka dikosi mwasi na ya kabakati songi webi elenga songi mweza wa diamba fo ba kango nango fo elenga songi fo bima so to bi tonto ko momoni o ebimi so to bi to landela na poto kuna wana lo batro c'est ka panza ba mabala ba te belé na ki songi justement. Oui. Donc, Naibisio, Maître Tchoura Dimi Songi Songi Koleka main libre, il y a téléphone. Oui, oui. Main libre, goûte cosa, Naibisio. Bref, tout ça c'est quand même donc, tout le monde est vrai. Ce qu'on m'a baissé, c'est un niveau. Lélo, Maître Tchoura porte la responsabilité d'être prétexte ou bien cause de la séparation, il y a Kofi na Wazekwa. Tonton Pomo, pardon, quand on a retiré au Maloba, en fait, Wazekwa, hypocrite. Hein? Vous voyez que Wazekwa, c'est la première fois que ça mambo.
Chua mbo maza songi. Waze kwa tozaka kokanisa kazama mtamayele. Nga kutu bandaka papa lutumba kufa. Waze kwa zasuna ba proverbe te. Nde na comprendre que ba proverbe nyonso azaka ozamo papa lutumba. Yebo waza azana les bonbons les petits bonbons de la sagesse. Tenga na komo bengel madame ya sagesse. Non lit ya me penza ya sanze te pe ya vert. Ya rouge atate o batoli ya ngona esengo. Waze kwa hypocrite qu'il est. Abandango tanga na beta stade. A créé la faire école ba problème car à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, pour ba wario ba tchè poids. Et comment na stade à sala maman na piaka. Dieu juste. Waze quoi. Tout ça comme on est tonton moi c'est respectaka. Mais tanga na beta stade des martyrs. A comme chrétien faire école là. A comme ba faire école là. Pour la kanisa qui soit à sali bongo, ba wario ba tchè poids. Les lois waze quand vous ya migeni mo. Et pourquoi na boyamo? Waze quoi déjà? Pose un visa, à comment il y a la langue, avant tout, le visa n'est pas. A changé là, déjà qu'on fait langage. À comment déjà qu'on pèse sa trop position warrior. Dans l'obien, on a décryptage, quand on a bien ça, Kofi na Marti, Kofi a été que de Bandawana. Na bien. Oisé quoi? A changé là de position. Avant tout, on va viser Bima. A changé là de Kofi position parce que. Akoma loka babe ngoni ba semba azo lempa yaya pona visa a lempa yaya mayele nyoso oto yebaka ya waze kwa ndeju nga kopona kete waze kwa toka à l'acceptation lokola zaka mayele mais au fond parce que un homme reste un homme intelligent même devant n'importe quelle situation on comprend que o azamobali faire égola, on va viser compliqué qui est. To yuka faire égola loba. À ça n'importe quoi. À ça là qui na oza qui na o e monana qui yangwana ne ba ke muto à ça la mental. Ce qui est le simité, on ça y a la mukie oza na mu. Nene ya Beps na katiote. To lobara awa o faire égola. Ayambara téléphone monisco pourquoi Hermo ba faire a raison. Au y a un temps pour mon gars, ma téléphone tape devant bac. N'a pas de banda. Ou n'a pas de côté de congolais. N'a pas de téléphone tape. N'a pas de raison. Bisoto sur la musique. Ba faire rigola. Ba koma pour sur la tonton promo. Faut ba Blaise Polo benga tonton promo. Donc on commence à mon appel à Blaise, il y a Blaise Polo. C'est qu'il a fait les pattes. On l'a garo. Toto pomo na paso les pattes. Mais si on commet na fond na ye moko obengi rien. L'idée à kanda surtout kakit. Ah non ocha papa Hervé Poa. Azo benga ngate. Azo ngate mais nzo kazana pokoma bengi sanga na poto na ndimaka te. Donc on a que batu lokola bachura mboma na ba waze kwa déjà lokola bakomi ko bangi sabatu. Ah oui toto yonga lo ba. Ya wana to promo ko tinga ndi azaboy. Ata ba fanatique na zananga teke o groupe mo ya ba fan o batmo bo ya réseau ko so ana ba ona privé na lingana ngati na ba makambo boy parce que tu ambo matala ta pe relation ya na migeni maté bon parce que là li solo ya nda kwa migeni ma ya musala ya migeni ma ndo kyo bimisa waze kwa tout ce temps aloba ngote koto waze kwa hypocrite tout ce temps aloba ngote. Le quoi on a qui fait rigola. Avec ce qui Kofi aïe. Faire rigola. Où est Ranson? Aïe na festigola. Héritier. Avec ici où est Ranson? Où est Ranson aïe. Le quoi la baron nyoso. Naïe. Naïaya. Banvia ka wenge. Pour baron nyoso banvia ka wenge. Bon. Siko. Pour mon appel. Yaya tout ce temps waze kwa zema concert. Apostate. Aussitôt lobby waze kwa bimisi kamwana dimanche lundi ya eko poster kali soutien waze kwa ye mono ku double statistique ko to yeba te nene ya tuna ngani ya oh na uto posta moka ne lobby ya na okie le fils de ma sœur ma chance ya waze kwa ayeko s'appuyer na fali lelo fali ye mo na ba généraux banga bando bazana nkokoso ya toza le 19 tozo kendao Yaya na yo abetela biso lisolo ke azana 3 producteurs
3 producteurs bazo proposer stade de France akobeta stade de France wana okobeta ya banda fier sikoyo fali oza makamena no letana nukuta azo yetola 207 na ya baninga godenda ale azu asusu amema mukumbano ya wazeko na male mombo apeseleka atika wana ba wazeko ba hypocrite maintenant dans tout ça il y a un anda mabete sopi e bambio na continuer pa kondo kenda wenge bazwaka ote otika na mo eloko wana otika na anda mabete Nenea. Bon, loga na zapa na yeke soki pesa nini to pataka tampo kipo. Na mamoto luka solution. Il paraît. Waze kwa ler makamnezo simbate atambulaki esika msuba yebisa kie ndengo swanisa kofi. Ndengo bundisa kofi akanga yo lizita. Bamakamble to gana musique. Donc waze kwa tia comment Kolempa a approché Kofi soi-disant à s'attendre que va formula ye na mungoni ya il paraît ya moi ba male mambo na ye wana baba male mambo na ye ya jesaki Aya bani ko approcher malembe les communauté réconciliation sont penos en a problème nangai pardon vraiment ba libérer nga fungula mazita na fungwa makofalo bi o papa soki eza ya solo ke bakanga olizita ngana zanga ngatenga pe na kanga batute do wana foluka batu oyo ba etsu bakanga ki bakende bafungula yo déjà amertime ekota ki déjà wana webi na temps na kende na la lisabana ningeza rapo na eka na réchauffer pour ningeza la pour na chiter no bakaka boui ezo sala vraiment solo waze kwa oyo to kantiaki azama yele na déjà na autour de mon émission na dégoutera les mal et pas waze kwa zani donc ayaka na ba mutema mabe moko boye à la tcheba proverbe belé on dirait mutosa la mabete et puis à profiter à na likambu mo eza lokola normal nanda hypocrite tala faire à outa prison faire ngabeta parler du peuple naïe mais akenda ko luka kaka il y a verkis kutu et ça la makuna si be famille avec qui soka baba Congo na baboya badona waze katikala na so donc depuis Jean est-ce na mona penda kiambi donc mon ba waze kwako ngana lo bakaka parce que c'est lona lo bakaka logo moko ki ono yi avanda na désert avant ba reçoit ni sai ba na babidwa mai waze kwa biso nganetinga nazana ba citerne na mai donc dossier o binako na golata ngonenge ba nene ya balata ka suki ndenge donc to nango kaka par rapport to tiango na droite na gauche to ça la ba promotion donc de to lo ba gaulois et gaulois ne vous laissez pas Linzanza concert na mweza mukoni pardon Linzanza concert au beta eza amwani concert on a normalement date c'est le 14 décembre mais je vous dis tous les indicateurs sont au rouge et puis on dira zo luka moi ya rodiembe la po annuler concert na yi oh azo luka déjà donc nzela ko bimela donc waze baza lokola mutu si ba lokia kufi azo luka akufa na maboko wa mutu na azo ba pona promotion gauloise et gauloise li atike objectif eza retourner ça pour retourner c'est acquis mais objectif eza sold out on est ça les lengi misé que ne kitoko na été son ko profiter pe na audience na ona baba tisi na fingo belizo le kana Londres wa pona bana audience ba en Angleterre boy ba le 30 novembre frère Atoms na maman Nadège ba jouer la na Londres ya boy ba sko donc bo préparer na ja des questions ya bunga ludia na robeta passer Atoms na Nadège pour eux ça bunga ludia qui parato bana ya moloto baza le 30 na Londres le 15 le 7 décembre na Birmingham. Papa Moïse m'a tout tapé à Zoya le 7 décembre à Zanabiso na Londres na Calais mais à soirée noir et blanc et puis les
15 novembre aza na Manchester. Merci infiniment. Nene ameya nene na okamwe na olota to boti ya weza olokate. Bana olukela na ma pasa. Ya nene ngano bleso to boti en mwana na pa ba no panza mukile o asa. Na sonyi na bilobela. Chance moi na biso za hypocrite te lokwa waze kwa na shuwa mboma. Bon, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci Nene ya na tikyo. Merci. Comme ça, on continue. Merci beaucoup. Waze quoi. Na musique ni. Ndeti yo ata Kofi a CPLT. Yebisa na concert na yo et déranger Kofi ndeti en quoi? Mon ça d'amour. Yo pas vraiment mon boule belé to respecta ko. Yo ngo kota no awa. Okokoka. Yo mbule bele pe nzo vanda na Congo. To klasa ka okuna. Na bien ata Kofi aza jaloux mais ya waze kwa te. Na ki jaloux Kofi. Biso ba to bien ka za vie pola, vie jaloux mais na waze kwa ka tende na waze kwa jaloux Kofi ya wazi. Waze kwa. Na bien ba wario le kwa bino bolinga boy. Ma bolamba boye ko to ndisa concert a Kofi. Biso ya waze kwa biso pe to ibaje na bino lokwa boza ya polala bino mo wa kontia kuna Novembre eko kotonda te boko kolobela ngote na bi ke mina lobi boy boko zo page na mi ke na ba TikTok na bino le pesa bino courage a koloba po bino so ba bino te boko ko loba te boza ka partout sauf kana promotion makamuna bino boza ka non ba fana ba zo ba bonte lo ba jariso abera bino pa ba zo ba na raison. Vous avez partout sauf quand dans ma bino. Si vous avez la chébi, la cité comme la nouvelle, la citation binoté. Alors la cité bino. Non, moi, l'homme, qui va s'appeler. Tu vas nous c'est une occasion. La foule bino. Bon, tu vas voir bino, moi, va concert la bino. Et le bas, j'ai la bino, va zoba, va faire la zoba. Vous avez partout sauf le moment important à Bango. Si quoi, pourquoi tu as pas coco la bino, vous avez qui ana yusundu. Pourquoi ça yusundu coco la bino? Ta coco va jouer waze quoi. Bino bana waze quoi, comment on a maraboli la waze quoi. Coco amno waze, coco amno peut profiter waze quoi. Et le bas j'ai ma femme na zoba. Coco la waze quoi. Donc c'est les cadres des soucis. La biso va congolais pas ya ba wengi. Bon la fa la wera. Na fa la wera. Donc, nous avons des coco la maison à waze quoi. Nanzemboni. Hein? Bonne nuit, chérie. Mon bébé, nous allons voir ta casse, on va voir. Bonne nuit. Nous allons voir ça comme non. Oh non. Parce que quand on a beaucoup de respecter, aux autres bâtiments, on a si ma balle de tumba, to kanisaka. Koza monsa la mumu tamaye na na remakora ke banda lutumba kufa papa lutumba kufa yo za zona proverbe te là-bas bande kuma ba fitilité moi mike na comprendre batomana sina papa lui fou ya lutumba en plus ya yo le roi waze kwa bungeli Kofi yo maman yo soutien yo mon nom makamwe tondi tawa meke. OK, ça m'a fille nana. Entourage à ma belle yo makambo ma belle yo. Zo waze quoi. Comme ça nous y papa nous la musique. Et donc Kofi kuta seki. Wa mais on te lenga la ponde na banda lo la ya anda ma belle. Muto yo moni bo sa linganga. Ne waze quoi. Mama mais na mon dirait suka me como koma bon nyoso sa ntole simate muto yo moni bosa ne linganga dio nde waze kwa wanyo so pote ke wera za na arena ya fere na jibe yo bosa linganga amoni lema mais elle va yo mo za pas problème ko ben dans les chèques en ben le sous-souti linganga oyo monyo sana bobi na nini zungula normal normal
bolamba bolia bosangana bolamba waze kwa bacha fali tokoyate po bino da to timbela bino tande tukale bino kwa boza ya kosila boza ya kolala na ba communicateur yango bokomona bango lo ba kobimela lo waba nzoyi ba kobimela soki bobimela lo waba nzoyi na che j'ai songi finga mana soka bobimela lo waba nzoyi j'ai la côté de distraction j'ai la côté de distraction na koluka kali kama weki loko ngana bota kama kamp no kali kama bona se la police moto na se ngana zate distraction ko ta kambi et faut changer bino pe soit kabino faut changer vous aka partout sauf na makamna bino vous aka partout sauf na makambo etali bino to tike bino promotion ya bino to yoka mata ko yoka to zo yoka mo l'onde vous avez kokola bien soki kara na moi bino bisi mbabilo kim na zon si dossier amana na zon so kwa na da video o miska lobaka ya onde bino banda na lobby na pena somo ya Jerry Speed na ya na mo kwa bino ba ka même pour quand le boko profiter ba sheki banda eloma ba jaye show wario abenga ba bino mo ba zoba je show wario aba ba zoba fala ba zoba eloma jaye show ba bo komisi waze kwa waze kwa na mkabibelo lobe na mbebelo lobe mena na waze kwa na shura mboma na yaya bobimba fonoko po yaya ozeli waze kwa gafele kofi po yo oposte donc siko yo na kofi na kalkila muninga me yo yebisa biso aki makambo biso sa na Congo oyo kakate ekomakate omona ate siko okoma no mona ekoma c'est qui est international c'est nango pour biso teba ke yo oyebaka te omona kate ekomakate. Mais aussitôt, on va gafa le lundi, gafa dimanche, le lundi, yo, posta. Donc, comment on y est, bon, c'est quoi normal quand même que tu as un bon ma phone, ma photo. Ah, double concept. Pourquoi bêta Stade de France en 2025? Bino qui va 3 producteurs. Pourquoi bêta Stade de France? Bino Stade de France ana. Pourquoi bêta yango? Pourquoi bêta yango? Le coup d'un bino na kosa batu ndolo. Ba bêta ta prison à Kala. Bino pourquoi bêta Stade. Bon, Stade de France en 2025 jusqu'à juin. Bon chande date bo beta Stade de France. Ngingo etangi bon. Je suis mauvaise depuis quoi? Ouais bien ok. Qui mauvaise na ouais bien kalelo. Oh waze quoi. Oh yana waze quoi basali ekebele ko basali. Waze quoi kafele ko fi dimanche yaya posté lundi ekebele kana kombo loni. Ekebele ko basali wana. Kombo loni. Ekebele ke. Ba basali ni. Donc yaya moni mtu akoza na allié de waze quoi. Lilingi ya pambe, alita chamala, bagoyo, boza komuna ya pambe, alita, lilingi ya pamba, lilingi ya pamba, lilingi ya pambe, na tele, muto yo moni allié nao. Na musique ya Congo, wazekwa. Zoka siraja kula. Po bagwa ya ongereza ba wazekwa baraja. Baraja na kula. Non mais nakula bandeko. Nakula. Mais on dirait mege bon mege faka tikaka mukala no avi. Po ani na ba Congolais ba dinga muta progresser te. Opo binoko on dirait que Bioko Mike dans la cauchemar. Et l'orchestre est victime.
nyonso po mikenzaka mukala na bino a progresser comment ya babato nyonso na vie faut que na ba progresser bato ko sa éternel mukala na ndeni abota bato za mukala mais éternel mukala no basa directeur mukala moi signé mukala éternel mukala no basa tout le monde abota ma bonne za mukala te ko sa temporairement misala o ba job étudiant migi azaki mukala no ko job étudiant ba job étudiant ba poto ba sa normal hein normal ça ranking hein ça normal penza normal donc ça ranking ça fait au moins beaucoup na ndenga ranking ngabe mikolo na za mingi te na sa pour anglais speak English yeah good job étudiant donc c'est pas moi qui n'a pas je suis là mais non on est rare c'est très rare hein normal rien de grave pour tout temps allié à yaya il y a aussi n'a pas que aussi mais il y a autre allié no wazeko sûr on est mobile tout le monde ami ce que l'obit après l'obit en passant bilo que ça en boutique un en bas vous notez comme une abondance référence Africa Rasta pour les gars pour beaucoup de robe ensemble bloc à kitoko ezali merci il y a sambo laisser faut chérir moi bien calé et